mais na monique liwa ya mama Tchala Mwana eza kotenga mamwa du côté politique. Eza nango liwa ya nzambe te, mais eza liwa moko vraiment un peu politique. Donc moi une main noire. Est-ce que va passer poison? Est-ce que va filer que kingu? Est-ce que ça la makindéine? Pour famille ne bagangi, d'ailleurs que tu as la carte morgue, kaka yomoko, famille ezalate, pourquoi ça? Famille ezalate, ok tu as yomorque, na carte 2h du matin, à Koufaki, tu te commis la carte 4h, ok tu as, et la morgue, kaka yomoko, famille au ta famille. Non, famille tomboki. Oh, Zakutu Mario, la carte ndaku, ya moi si. Et belé l'obam. Non, émission spéciale entre ça là. Comment est mort notre artiste Mama Tchala Mwana? C'est une mort politique, une main noire derrière politique, ou bien la volonté de Dieu? Parce que ezana liwa musuba bakufaka, eza volonté nzambe te, précipité, orchestré na monde obscur ndena yangwana. Merci à vous tous qui êtes branchés dans notre chaîne La Voix Céleste, en cette journée du mardi le 13 décembre 2022. Votre serviteur Papa José Matuvangwa Mwana Manyanga vous dit bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous entrons dans notre langue nationale. Lelo émission na biso za kitoko. Politique comme elengi. On a koyoka. Mais moi émission spéciale to kosala quand même. Malgré tout ça politique, plus politique. Mais tout ça on a peur que moi liwa ya mama moyembi na biso. Mama Tchala Mwana. Et ça peut un peu politique. Yango na lingue peu la côté wana parce que ngana zana un peu plus politique pour la couper ça ba information mais na monique liwa ya mama Tchala Mwana eza kotenga mamwa du côté politique. Eza nango liwa ya nzambe te, mais eza liwa moko vraiment un peu politique. Donc moi une main noire. Est-ce que va passer poison? Est-ce que va filer que kingu? Est-ce que ça la makindéine? Pour famille ne bagangi, d'ailleurs que tu as la carte morgue, kaka yomoko, famille ezalate, pourquoi ça? Famille ezalate, ok tu as yomorque, na carte 2h du matin, à Koufaki, tu te commis la carte 4h, ok tu as, et la morgue, kaka yomoko, famille au ta famille. Non, famille tomboki. Oh, Zakutu Mario, la carte ndaku, ya moi si. Et belé l'obam. Non, émission spéciale entre ça là. Comment est mort notre artiste Mama Tchala Mwana? C'est une mort politique, une main noire derrière politique, ou bien la volonté de Dieu? Parce que ezana liwa musuba bakufaka, eza volonté nzambe te, précipité, orchestré na monde obscur ndena yangwana. Donc ça la moi analyse na makambango en tant qu'analyste politique. Mais ya makambamoka ba musicien belé peut mona bakufa ba papa Wemba mona ba musicien belé ko kufa ba emene ya nzambe pe bakufa ba ale moloto mais belé luana bango ezalaki quand même une main derrière politique. D'être au Kende si mandeto au Kende biso makamususu moi actualité le Kanambok to voyage à papa mokonzi. Donc situation école ya guerre kuna na kati ya est o guerre zongi babone banko longwa siko tozela bakele ko longola bango na makasi. Alors yambwete to bako comprendre bien makambo eleki na mama Tchala Mwana koyeba mutu na mutu akoyoka na ye qu'est-ce qu'il a vécu avant que aye kokutana na likamwana aleka kape ba itandu ke depuis que série moko boye ayembela pe mukonza mboka contre mukonza mboka na nzembo ya ingratitude moko ayeko yembela mukonza mboka nzembo ya malamu
Tout ça, bokoyo kango bino moko na kati ba audio, ye moko tango azalaki vivante, aleka ki na itenduke, liboso na journaliste moko songolo, batuna ki mutuya, batuna ki mutuna, parce que ba mona ki na ngambu ya PPRD, bakoma ki mécontent na ndenge ye asala ki fachi nzembo. Yango wana to bani komituna mais pourquoi ekosala maloka bo titi awa ala boyo kananu ndenge mituna batuna ye twabimisaki mo wana aibindika koko sana yango c'est dommage que batu saila yango ndenge sengelite apparemment les gens disent que on est le capitaliste nani alonga kabiliste ndiko le kabiliste ne batu bazolo yo ka question journaliste kabiliste on est trahison ngai trahison ngai na trahir Kabila na nini epai wapi e mkoloni Hollanda na boke na yembela yete pona nini Kabila azalaki mokonzi ya mboko même pas mokonzi ya mboko oyo na yebi Kabila avant akoma président de la République na sali na Kabila depuis tous les longs Zolanda ndenge azoko kumisa Kabila en tant qu'artiste na ndenge na ngai na porter pe ya ngai pe mayele na ndenge na ngai na zalaka longtemps d'abord présidente ya Refeco na sembla ba cofondateur oui parmi te Nazaraki oui le fondateur c'était Musée et ngai nde Nazaki présidente oui et après j'ai continué avec Kamalam makambo isike bandaki lelo nakolo bater na boya ye parce que na moni bazoli ya misuni ya gauche voilà nakoko ya yete parce que pas biso ko dia matembele na koko longwa jamais na ko longwa te moto na moto azana équipe na ye moto na moto azana ya ye vie privée soki balobi ke Léopard aza kobeta biso to soutenir Léopard te to soutenir Léopard mais ce qui m'a essayé, équipe ouais. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Vraiment. Non, il nous sacré de ça à Nini. Nada okende luka poste to na okende luka nazala ministre to gouverneur ta on a pourquoi explication wana po batu bazolo nazara gouverneur c'est nazara ndenge nazara boy na changer te et so ba pesa ngapi ngana sala pe bien parce que ba bazo ba o sala ba linga pe mayele te na komi déjà mûr. Et ngai na koyebiso que je suis kabiliste à 100%. Pourquoi ba explication nyonso oyo? Le baso Kabila boyinga benga na oboya yete pourquoi to swani to bundi en tout cas na koyebisa mwana chango nzembo no yembele nzembo no za sala commentaire moko na yebiso nzembo na merci beaucoup merci parce que za œuvre na ngai na yembaki na motema moko na yembi na Chiluba parce que on a yembeli d'abord en face na ngai azali leader ya Baluba azali leader du coin il fallait que yembe na Chiluba tellement bato nyoso oyembela ndeko zembo ayembela ndeko na ye sali makambo ndeko na soutenir epe na bibandeko nani azande ko nanga na ndeko na ngai te Kabila azande ko na ngai pe Tshisekedi azande ko na ngai ba on soit bande ko na ngai ba congolais bazaba congolais ba ngonyoso e ba uti en centre moko bana ba ilunga mbichi bana ya ilunga mbichi to uti biso na sanga luba nani ande ko na nani ande ko na ngai te na émission nazali kabiliste mais si on a besoin de moi pour nous rendre service au pakala na ko boya tant artiste na okende je chante pour nous soutenir sala na yaki artiste azamo konzi ba congolais beaucoup te kaka na kipeperde yembela kaka peperde yaza artiste pour na mboka président de la République je l'ai soutenu aussi à ma façon na ndenge ke na yembela ezo ape courage et makamu suspecta musupe ko changer pays mais na ndenge na yembi na ndenge te ke na boyi Kabila jamais na boyi Kabila te. Pourquoi ces explications? Aussi. Oui. Aza président ya mboka na biso. Naza na union sacrée te. Naza kuna te na okende kuna te. Ata na ile pesa na okende kuna te. OK. Ouais. Alors Kalumewe kamanye. Voilà. Vraiment to komi lango na tina suka vraiment ya question ya nani batunie pour comprendre bino moko sikoyo lolenge nini mama azozongisa mituna epa ya journaliste azotuna mutuya ke batu bazoloba
bato bazoloba ke yo ndenge oza boye yo oza mutu moko o changer ngambu lobela biso bien kuna bazo yima ke yo o changer ngambu nde abandi ko s'expliquer nga na sala musala nanga na salaka koyembela ndeko na ngai asa ndeko na ngai bayebisi nga nasala mwa nzembo mpona ndeko na ngai nasali yango elingi eloba teke na tiki Kabila po Kabila bandana te Kabila le père tokoyoka na deuxième audio ngai nakotika ye te tinde na ye kozwa mwana nakotika Kabila te je suis kabiliste nakesala eloko na UDPS naza mpe na union sacrée te mais nasalaki eloko pona yembela ndeko na ngai aza ndeko na ngai aza chef de l'état mokonzi ya ba tribu ya baluba yango nasali mpe nzembo na ngai na chiluba pona sepelisa ye mais elingi eloba te nasali yango na titre ya ki artiste na ngai pona kozala teke naza flanke kaka pona yembela kaka Kabila na yembela kaka PPRD nakumisa kaka PPRD wana natikali so artiste ya mboka te bana seke la commune nka artiste ya PPRD yango na ba artiste na biso belé ba beta kaso na poto te pona kaka ko zwa couleur politique moko boyo or que artiste azala kana couleur politique te wala esika makambo ebandaki ezate ndenge ba PPRD ba yolo ba ndenge ayembelaki mokonza mboka mabe po ayembaki nzembo ya reconnaissance ayembaki nzembo wana alors bakangaki ye nde yango wana ekosala kutu keno fo ezala nde bato ya union sacrée bato babomisi bato babomiye donc bapesi mes condoléances na bango à la famille paix à son âme bato ya PPRD dala siko verso bakoti nzoka makambo ezalaki ke ye kutu donc union sacrée soki azalaki na posa asala mabe pa ba match à la mwana tango akotaki boloko bani bafandi sekuna mais esprit ya kobomisa mutu kolongola ye na vie soit na nzela poison soit na nzela ya kikuluna eza ya union sacrée qui est l'auteur Bible tozoloba 1 Jean 3 ne vous ressemblez pas à Caïn qui était du malin qui avait tué son frère lolenge wana ya kobomelaka batu bakiyungwa kumwanza bakenda tomona bato belé bakenda tomona bato belé musu bakoye na ba avion bato bazalaka na kati avion bazata trace apota te memo kwa kufa bandu nani bazala balolenge ya kobomela bato ndengo wana posoka mutu moko asala loko moko sa contraire na oeza ya bango moko il faut kaka balukele kaka nzela pona alongwa bo comprendre jamais ba analyse bo beta ba analyse pourquoi ba explication la journaliste a une question batu bazoloba ke yo lokola oyembeli fachi nzembo ya bien c'est que longwe kabiliste nyungu ezalaki déjà pona nini ayembeli fachi c'est que est-ce que kosala bien na famille na ye famille o azalaka opposé na fachi est-ce que bakosepele na ye landa histoire bien wana utane prison wana si abima na ye na makambo ya nzembo ne ya kala ya mabe ayembaka la vie était redevenue normale mais nini ye na sima ayembeli pe ndeko na ye bayebise yembela ndeko na yo yembela eza mashamo meto makila albi no ina za artiste mukonza mboka za mukonza mboka funa yembela ye ayembi metala ndenge bato bazoloba natiela bino deuxième audio pona ko sukisa sujet ya mama Chala Mwana ba explication azopesa la kati ya audio oyo ndenge nini ba menace ezalaki ti mobali na pe komaki kuto menacer petit makambo ekoya toujours ba explication Allô papa, merci na ndenge na yo ki message na yo kobangela ngai te ata mokolo peut perdre abengi d'abord dans un mois si mokolo abandi ko tourner ba question c'est à moyen il a zo ko expliquer la réserve jamais d'abord kamata d'abord dans la camarade te nazaka jamais na ba camarade nazala moto se confier na ete camarade na ngai atira le kaka papa Claude na mususu te
d'ailleurs kutu ba uti ba repérer auta ko bera ba repérer ba zimutuka ngo bakenda ngo bazimutuka ne wana bakenda ngo tikana makolo azana difficulté makasi bazo filer tous les jours mikolo nyonso azosala ba émission. C'est vrai tozana bobangi ata mokete bobangela biso te nayebi ke ba ennemi bobangela biso te soki lelo nayembaka nzembo wana yokaka maloba babondelaka analyse maloba ndongoli yoki kabilisme na yo te mais vu expérience na yo mosala yo oza kosala lokola chef azokende banzelaka sai wana sala mwa eloko na sala yango chef ao mpe namoni ape ye te abenga mpe ngai te tosuka mpe kaka ndenge wana jamais nakoko changer nayebi so eloko moko papa. C'est à cause de Mosé Laurent Désiré Kabila. En tout cas, son avadi boye. Pourquoi toutes ces explications? N'ako tika jamais moi na Mosé Laurent Désiré Kabila. Est-ce qu'on m'a solo na muta pepe? Et c'est vrai que ça a des difficultés. À ce qu'on s'explique pour le moment de tous ceux qui travaillent au yaga terrain. Et puis que c'est beba et nasa la tengeni. Nauti ko bengana ngape na seni le premier jour avec ici biso artiste nyonso tout to ka koyoka soki makamba calendrier et comme il y a koyemba moi on m'a carrément oyo zala mupali radier na kati ya liste ba chai ba artiste ba ponyo ba pondaki ba yembi bref je m'en fous et si on la côté de la source qui vraiment en tout cas oya biso akotia moto atia abanga loko mongote. Mais dès que ça a confiance dans le bâtiment n'importe quoi et dans un mokolo na mwana mokete mais tozo mwana passe ya kosakana to na ba difficulté bon papa tinda biso pas Moïse a pas sur sur la téléphone te to yebiska to kendete shadari ka talaka ndenge azali azape na ba kwamurier makasi na ba jeune ko tia songi il est un peu perdu aya pa rappel sur motuta mona ka motuta mona na rappel shadari akende wapi et batutu moto na moto azasheye moto na moto azela ka mokolo ka balo ande bandali ale bato yo so mona ba bibi moto akeni ni pa bato nyonso yo yebika ya biso bakeni ni pa bazali moto akima moto atraisa tuka bazali na bazala parlement bato nyonso bazali mobile mo mozaïque en tout cas so likambo salanga message problème za na côté et problème ezate kulutu no aza mobundi amobundi makasi on a déjà tout fait to komi na suka boye libongo ekomi pene bongo siko to yokamata woto sopana te pas du tout bato wana mpe bakolika mpe biso te baza bato mabe baliaka bango moko bakopesele mosala mpe te bakozwa mpe te bao bakende kuna mpe tomona mpe eloko basala te inga nazali artiste toki gouverneur toki ministre to nini je resterai toujours artiste mais jamais na trahir même si na yembi ça fait partie bien sûr de mon travail ça fait partie de mon travail merci papa ok masolo bango esili oh nzamba akumisama na ndenge bakongomani bosili koyoka lolenge nini ba explication zopesa yo moko sikomanda ko analyse pourquoi bazotuna ke ba question akena itanduke journaliste batune batu bazoloba siko awa ye moko mutu akati ta pe perdre atuna emituna ya lobike bobangela biso te ah siko bino bolo bakao bato ino sacré bato balieye bato babomie pona nini ayembelaki président Fachi nzembo ya mabe zakutu nzembo dina ayembelaki Fachi soki ingratitude ayembaki nzembo ingratitude yango wana bata te za bongo te bolanda ka maloba na ye banani oyo bazokoteka ba interrogation banani o bamonaki ke ya kenga mususu ndenga yembeli Fachi ndenga yembi nzembo na ye donc bakomaki komona na kati ya kana bango lokola mutu moko atikala ya bango te o ke vi makamba bolamu o basala ye ndenga basala ye tout ça yango na sikoba mususu a compte privé bakomi kotuna mituna mais qu'est-ce qui se passe pour na nzembo pamba alors toyebi bango lolenge ni basala kama kamuna bango et soki lelo siko azate kotala nano est-ce qu'il était en conversation azalaki na ba question et réponse na banani
banana ba mitungesa ki bayeba ogis est-ce que oyoka ki muta union sacrée aba na tuna ndenge oyemba ki nzembo wana leo tuma nzembo wana biso to kangisa kaye ndenge yemba ki nzembo wana mais abima to mona kesana tina moko te wana za pona ko pesa ngenge pamba pesila pe bande kuna ye mokonzi te mutasenga ki bande kuna ye moko kaka ya pembeni ke yembela nde kuna yo ya lobi ke pona tina na musala na ngai nde asala ki yango mais tala batu bakanisele mabe bakoma ki menace timu bali na ye ko menacer croyant que akenga mususu bon soki muta akenga mususu et puis azoloba ke bande ko na biso nyonso ya PPRD bakenda malgré bazala ba posona lokola bazala tatate mais ba muta trahisa zate bazaka ka fidèle na Kabila. Quelle révélation! Muta trahisa zate ye ezate ke ndenga yembeli Faci Nzembo a trahir non tant bozo azo pesa ba explication na bo comprendre le côté nani suko ya Lukaki mama oyo akufa landaka enchaînement pourquoi et puis ba obayana lolenge ya koboma batu na Congo obi lolenge ba bomelaka pona ko détailler te obi lolenge ba bomelaka batu yango na zebi sika ekoti na angle politique ezala angle etikala kana angle ba musicien te mais awa siko ezala angle politique parce que maintenant c'est le problème ya PPRD journaliste a tourné quelques questions ke batu bazoloba donc PPRD azoloba awa muta PPRD bengi pona ko bana ko s'expliquer que ye lobi ke bo bangela ngate mais est-ce que ba muso benga kité batikali na bakanda pe basala ba projet na ndenge na bango à partir des explications tu comprends déjà que situation comme qui politique yango mwana manianga komi kolobelango mais soki kaka mboke kotambola bongo wana ezama passe ya le bien fidèle il ne peut pas trahir ndenga zalaka ne disciple ya Laurent Désiré Kabila. Après la mort de Laurent Désiré Kabila ndeye ayeko comme disciple ya Joseph Kabila. Parce qu'on ne peut pas être appelé disciple de quelqu'un tant que cet homme là-bas est mort. On ne peut qu'être appelé disciple de Kabila dans tant que Kabila est vivant. Après la mort de Kabila, Laurent Désiré le père, on ne peut plus parler de maman Chalamouana, disciple de Laurent Désiré Kabila. Parce que Kabila Koufa. Maintenant, elle était devenue disciple de celui qui était là, disciple de Kabila le fils. Moi je suis disciple de Branham, moi je suis disciple de tel. Moi je suis disciple de Branham. Même Josué était disciple de Moïse tant que Moïse était vivant. Mais après la mort de Moïse, Josué n'était plus disciple de Moïse. Parce qu'après la mort de Moïse, Josué, il y a beaucoup de fois à place. Il y a fois à la disciple. Ah, voilà maman Chalamouana, quand la première maman Chalamouana. Moi je suis conseiller moi je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ, Nassal et la Caille. Je suis son serviteur de Branham. Moi je suis serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, Nassal et la Caille. Je lui sers. C'est lui que je sers. Il y a quelqu'un qui est vivant. C'est pourquoi la a droit à Kozala, serviteur naïe, la Kozala, disciple naïe. Oh, oui. Wana ezaki makambo ya mama Chalamouana toke nana makambo mususu ya bulunganisa na Kisasa ezo bulunganisa Kisasa pe na kati ya IDPS olebio wakwenda lobi Longwa secrétaire général Longwa lebio ale na longoli opo kwenda bulu yeke mais jusqu'à ce jour opinion yeba que il y a le secrétaire général Auguste Kabouya qui dirige le parti IDPS au quotidien. À Longwena Nouté, Azawana. Tout ce qui est de cette désordre au Longwa Boye, ça n'honore pas le président de la République. Boye Baba Kongomani Bisika Bozali, Bomoni Bamikande Zole Kanakata Réseau, oh on a destitué Kabouya. Kabouya n'est pas destitué. Est-ce que si on a ici Kabouya Bengi Kabouya na conseil de discipline à parti? On lui avait appelé na conseil de discipline à parti, mais quand le balamoko au Longwe, ils ont raté. Kabouya est encore là secrétaire général. Mukola Kolongwa Nzamba Kolinga à Kolongwane. Mais pour la Lilo, Kabouya est encore secrétaire général de l'IDPS que je salue en passant. Moussoussou, j'ai encore vice-gouverneur. Papa c'est le ministre de l'Intérieur. Papa Mokonzamboka, président Faci Beton, président de la République.
Ningeto Lobaka. Le PES viva, viva, viva. Tshisekedi, héros, super-héros national. Félix, président de la République, le peuple d'abord. Quand président Kosoba ordonnance à Sali ordonnance présidentielle, qui est Jekoko, vice-gouverneur, pour Yako Tomboke la Mokontamboka, Alobake Mokontamboka a fait l'erreur. Ndenge asili ko nommé ba bourgmestre parce que atiki Mupandi Jean-Claude Kadima wakambaka Kalamu, Pepito Kilala wakambaka Kinshasa, Douglas Nkulu wakambaka Limete, Fabrice Ngoyi wakambaka Gombe, Jean Saka wakambaka Lemba. Lokola ba reconduire bango te. Papa Jekoko Alobi, le président de la République a fait une erreur, a commis une erreur. Et Moutoua même ici, na erreur wana ezande ministre de l'Intérieur Aselo Kongomani. Est-ce que c'est normal? Un vice-gouverneur peut s'élever, condamner, critiquer, parler à mal. Il y a Moutoua parti na yopé. Au démission la kana PPD. Mais oya ko kota na kimukola na katia IDPS. Ordonnance présidentielle. Tant que ça la une ordonnance présidentielle, fallait aussi ça makambo déjà na Selo. Et puis Selo c'est votre supérieur. Il est ministre, ministre. Kozo attitude d'abiso combattant que laquelle la CNDT na bani na ko critiquer ministre na bani ko critiquer je connais na sala boye. Là je n'ai pas un poste na katia politique. Même quand on a causé la poste na katia politique. Atala moni muninga na ngai na kata mbeba ngai na kokende te na tandoke na bana ko vilipande ndeko nanga o na kata poste politique pe po yoma ko za mbeba so ke komi bongo biso na kata classe moko parti politique moko bozi ba poste bino moko ko bendana mais biso ba parlementaire revo to bani to sepeli na ngote biloko wana. Papa Jekoko Sali. Dire que le président de la République a commis une erreur. Et celui qui a induit le président en erreur, c'est Papa Selo. Parce qu'on ne vous a pas consulté. Parce qu'il a rejeté Batuo 5. Oh, Bakota a plus de 16 ans passés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de meilleur? Oh, pour garder Bango, le président fait l'erreur. Je condamne avec la ferme énergie les paroles du vice-gouverneur Jekoko. Et mon conseil est que Azonga Kane Tandoke a réparé Makambunaye parce que à Kanisaki qu'il avait affaire avec le ministre de l'Intérieur Aselo. Or, en déclarant comme ça, tu touches au président de la République. France Kakawana, le ministre de l'Intérieur Aselo a induit le président de la République en erreur. Parce que Boyo Kalaki, il fallait reconduire 5 à 6 personnes au bazar na kate kisasa. Mais ba reconduire kaka moko. Alors le kola ba reconduire ba oyote, le président a commis l'erreur. Et puis bato bazar ba nani, bato yi de PSPT. Oyazo wela, oye wana azoko tombola mapeka pour la kolobaka le président fait l'erreur, bazar kutu bato yi de PST. En tout cas, biloko boye ezama soni pour na koyoka ngona kate de PST. Nous devons réparer amateurisme et leki makasi. Oza susu combattante. Amukolonga na za combattant. Na lo bananeke ke combattant. Mukolona ko so poste kuna malo bananeke ko changer. Na comme ko responsable. Na comme ko calculer makambo. Mais awa na lela mbongo ministre mon côté. Na lela mbongo je kokote. Na lela mbongo susu uta kamanda diaspora zoti la. Pe ezalaka kutu bien. Pour ça na zuka mbongo ya ministre mako boy. Ata sel mabela ko dénoncer pe mabe wanati. Si on a un journaliste à Congo, Nzale Kota. Ah, ministre Bamba Kaka, et on va parlementaire de Bébé Bazouambon. Attends, je connais le Bible, pour aller à Cocote les Kaka. Or, c'est mauvais, il touche au président de la République qui a fait l'erreur, Kanoma. Puis en abandonnant, en laissant de côté ceci. Ne erreur Yangwana. Ne tobenga erreur pour la Tiki Bakadima. Pour la Tiki Bangoy. Ah, Totika Bas sentiment. Baza peut batailler des PSPT. Tala na limité eux. Vice bourgmestre wana yewana. Jeune
aza na kati moi asbel moko boye eza affilié na kati IDPS influent atombolier parce que la tango tolingi pe ba jeune ba mata Nzambe apambola penza tozo fustige makambwana ya ko condamner kaka makambwana ya ba nomination na katanga pe ba présenter ki moi ba inquiétude na côté mususu bango siko eza moi différent basala ngo ndenge jeko kwa salite dimo basala ngo ndenge ya déclaration politique kokisi ya ba député à Katanga balobi que en tout cas mokonza mboka ba nomination wana esali ke bande ko mususu na kati ya Katanga bazu ba place te na kati ya Katanga na biso na kati ya o Katanga to na kati ya Katanga mobimba ba mususu ba nommé baza originaire te nde yango ebotisi que ebotisa moi conflit mususu o ebomba ma ezipa manango entre les Kasaïens et les Katangais parce que il y a eu des nominations. Alors yango ngana pesa ka conseil la fois passé na ba province oyo à risque o to mona ka déjà ba province ngaka déjà ko mi balkanisé ba image muso zo le kana ba réseaux sociaux baza déjà na ba carte na bango ya Katanga ya sika déjà ba Katanga ba Katanga lokola makambo ezaka déjà na kati ya province wana balukaka na bango déjà nzela siko bamoni apatia wana baya kobimela pour ba créer des ordres ba mema conflit entre les Katanga et les Kasaïens afin que diviser salama ale ba Katanga ba tomboka ba banda koloba keno adere kutu tolonga sous totikala sous ya binoté et comme pays donc ça peut générer quelque chose de mal yango tozo boya eya na kati ya mboka mokonza mboka lobaka kotala mo bakawana bakotala ba quelques points wana o fallait qu'on réparer yango éviter les problèmes la kati ya Katanga ministre intérieur lobaki ke ma wana ba oyo ba komemaka discours de haine oya kuna donc batika beloko wana eza malamu te émission la biso et comme lango na suka tokolanda kaka émission zo continuer na deuxième volume numéro langa mona manyanga ezali pona ba obalingi basunga moi aide financière surtout mikolo mama prophétesse Lukau Kimbangi esika ozali église mbote belé mwana manyanga za la posa la bino vos soutiens seront les bienvenus plus 243 951 67 35. Au revoir, à la prochaine. Bon, biso la carte classe moko parti politique moko. Bozi ba poste. Bino moko ko bendana. Mais biso ba parlementaire de boto bani. Donc c'est pas na ngote biloko wana. Papa Jekoko Sali. Dire que le président de la République a commis une erreur. Et celui qui a induit le président en erreur, c'est pas passé là. Parce qu'on ne vous a pas consulté. Parce que bah rejeté bah tout 5. Oh bah quand on a plus de 16 ans passés. Bah ça kaka bah bourgmestre na Kisasa. Qu'est-ce qu'ils ont fait de meilleur? Oh pour garder bango le loto le baquet, le président fait l'erreur. Je condamne avec la ferme énergie les paroles du vice-gouverneur Jekoko. Et mon conseil est que Azonga kan etanduke à réparer ma Kambunaye parce que à Kanisaki qu'il avait affaire avec le ministre de l'Intérieur Asselo. Or, en déclarant comme ça, tu touches au président de la République. France Kakawana, le ministre de l'Intérieur Asselo a induit le président de la République en erreur. Parce que Boyo Kalaki, il fallait reconduire 5 à 6 personnes au bazar na kate Kisasa. Mais ba reconduire kaka moko. Alors le kola ba reconduire ba oyote, le président a commis l'erreur. Et puis bato au bazar ba nani, bato yi de PSPT. Oyazo wela, oye wana azoko tombola mapeka pour que le président fait l'erreur, baza kutu bato yi de PST. En tout cas, biloko boye ezama soni pour ko yoka ngona kate de PST. Nous devons réparer amateurisme leki makasi. Oza susu combattante. Amukolonga na za combattant. Na lo banane ke combattant. Mukolona ko so poste kuna malo banane ko changer. Na comme si ko responsable. Na comme si ko calculer makambo. Mais awa na lela mbongo ministre mon côté. Na lela mbongo je kokote. Na lela mbongo mususu e utaka manda diaspora zoti la. Pe ezalaka kutu bien. Pour so na zuka mbongo ya ministre mako boy. Ata seli mabela ko loko dénoncer pe mabe wanati. Soko lingo kanga kaka journaliste la Congo loka nzale kota. Ah ministre mako bamba kaka yango ba parlementaire de boy belé bazo mbongo. Ata kutu je kokone ngalo bibo pona ya kokotele kaka.
Or, c'est mauvais. Il touche au président de la République qu'il a fait l'erreur qu'en nommant, en abandonnant, en laissant de côté ceci. Ne erreur yangwana. Ne to benga erreur pour la tiki bakadima. Pour la tiki bangoyi. Ah. To tika ba sentiment. Bazape batoyi de PSPT. Tala na limité eux. Vice bourgmestre wana yewana. Jeune. Azana kate moi Asbel Mokoboye et ça affilé la carte IDPS. Influent. Tombolier. Parce que la dame tolingi pe ba jeune ba mata. Ah, Zambe apambo la penza. Tozo fustige makambwana. Ya ko condamner kaka makambwana ya ma nomination. Na katanga pe ba présenter ki moi ba inquiétude na côté mususu bango siko ezamo différent. Ba sala ngo ndenge je ko kwa salite. Dimo ba sala ngo ndenge ya déclaration politique. Kokisi ya ba député à Katanga ba lobi que en tout cas mokonza mboka ba nomination wana et sali ke bande ko mususu na kati ya Katanga ba zuba place te na kati ya Katanga na biso na kati ya o Katanga to na kati ya Katanga mobimba ba mususu ba nommé baza originaire te nde yango ebotisi que ebotisa moi conflit mususu o ebomba ma ezipa manango entre les Kasaïens et les Katangais parce que il y a eu des nominations. Alors yango ngana pesa conseil la fois passé na ba province oyo à risque o to mona ka déjà ba province elingaka déjà ko komi balkanisé ba image muso zo le kana ba réseaux sociaux baza déjà na ba carte na bango ya Katanga ya sika déjà ba Katanga ba Katanga lokola makambo ezaka déjà na kati ya province wana balukaka na bango les gens là siko bamoni à partir wana baya ko bimela pour ba créer des ordres ba même conflit entre les Katanga et les Kasaïens afin que diviser ça là-bas ale ba Katanga ba tomboka ba banda ko lobakeno adere kutu tolonga su totikala su ya binoté et comme pays donc ça peut générer quelque chose de mal yango tozo boya et ya na kati ya mboka mokonza mboka lobaka ko tala mo bakawana bakotala ba quelques points wana o fallait qu'on réparer ba réparer yango éviter les problèmes la kata Katanga ministre intérieur lobaki ke ma wana ba oyo ba komemaka discours de haine oya kuna donc batika beloko wana eza malamu te émission la biso ya ekomi lango na suka tokolanda kaka émission zo continuer na deuxième volume numéro langa mwana manyanga ezali pona ba obalingi basunga moi aide financière surtout mikolo mama prophétesse Lukau Kimbangi esika ozali église mbote belé mwana manyanga za la poste la bino vos soutiens seront les bienvenus plus 243 951 67 35 au revoir à la prochaine.